film Nigeria il sanga non so mutu moya Nigeria beli gouvernement na bango ils ont en charge. Bon là ils ont dépendre na gouvernement na bango et si et sala ke bango ba commander ba koma wana. Voilà. Attention gouvernement na bango ndenge tsaka ba matosi ndenge sala ka bango ba pesi bango ba ndako ko ya retourner et tie ba fond na bango en jeu pour na nini ya Nigeria. Bango monde ba si mamongo ba s'organiser te. Mal gérance ya ba congolais. Congolais quand ils sont dans ville le lobby na boire muto tinde la ngasus. Et puis na ba ranking si je peux ajouter. Non. Ils sont soit tourner na silaté, toi tourner la belle vite. A rapporter ni. A Joannette Nini. Mais Aza grand star au péto et bien sala en plaire grand star. Oui. Na monde pays ya théâtre en fait na série na y. Ya on la lobby hein. Tanaye et les cas déjà. Comment dit et on a battu mususu heureuse o lo bano bien. Mo ka place moko bo baby si. Na mona ke émission moko a tourner na Patrick Ngambe alwa ke équipe ke Dubaï une équipe nationale. En tout cas c'est pela na Sila, c'est pela na Gabriel ba top banane. Mais yeli suko baby ça. Mondo ba boire la battu maladie sans problème. Nga ba boire la PC sans problème. Nzambe nga o nga na bonde la randa sala ke ezala PC o ndeki toyoki la te yanga peza ki PC mabat na liwa mais nzamba confondra bango. Très chers fidèles internautes d'Inews Télévision, bonjour et bienvenue dans cette émission Éveil du Peuple présentée par Platini Bukaou, votre humble présentateur de cette émission. La Pessibino Bambo TV partout dans le monde là où vous êtes pour votre confiance et fidélité au Boda Koba Kopé Sabiso du jour au jour la Katia chaîne Nabino Oyo Inews Télévision là en particulier je vois l'homme simple José Yungu et puis Maman Rose la patronne notre sponsor numéro 1 merci pour notre encouragement Nabino et puis ba conseil Nabino Obo Pesa Sabiso sans oublier ba fidèles abonnés Nabino sur Inews Télévision de partout dans le monde là où vous êtes. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nazali na Miss Lolo. Nazana Miss Lolo. Nakati ya plateau nanga ya mukula lelo. To yambi nakati ya éveil du peuple. To yebita kwa ko éveiller peuple internaute na malobani. En fait, vous allez les découvrir au cours de cette émission. Il est déjà là à ma droite. Si je peux lui saluer. Bonjour Miss Lolo, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toi aussi. Plati, bonjour, naba abonné na biso, au balanda biso na kati ya Inews. Bonjour na José Yungu, le patron ya chaîne. Bonjour na batutu au balingarangai. Bonjour na Fanny Bisalou Mobimba. Bonjour na Baleza Bakoko. Bonjour na Mam Sila Bisalou Pomba Sen Bekam. Babi Sila l'Ivoirienne Manga Moufoude. Sila moi na 12 ans, ya mukolo leki bango. Bonjour. Na villa na guide ya suka l'homme à la barbe blanche pas popi villa des monarques na kati ya Paris. Bonjour na maman Kelly ya Bakeli maman mokonzi na kati ya Zurich. Bonjour na villa na Cloclo Monzambi de Bundes Mimi Utama Ave le Velu Mayaya Chérie. Bonjour na Divine la japonaise Liebo école yango moko son kebalo nango. Bonjour na villa na inok lankoso. Bonjour na Lissi limousine babi kalamingi tele 30 tozo kendeka na kati ya barbecue na biso to kende ko fêter na kati ya village Panda to la biso so pembe en tout cas et aux ala penza lo moto poto kat na kati ya kini quoi je mélange. Bonjour na batutu o balinganga o peut vous aura occasion ya s'abonner dans la chaîne OT bo s'abonner awa mama leki na bino yeyo meme na bino yeyo a la chaîne souvent dans le monde merci. Merci beaucoup chers fidèles internautes d'Inews Télévision. La voilà Miss Lolo, en fait le mémé international. C'est avec elle nous allons parler na actualité où ils en cours na niveau il y a YouTube. Toye bibi sonyo soke ko kende na ba comédien na niveau il y a Dubaï et botaki polémique makasi. Ya kolobama et lobamaki croyant que na kozonga kimia kimia pe ekozala mais na kozonga na bango touti komona
ken piana à tenir ba propos moko na ebité tant que yo le même international ce qui okomo na ngonini ya ko parvenir koloba été akotikalaka ata mokolo moko tata na ndoto kovutaka mama Olive po na nini po amemi lite ya kanda atiki mutu ya mboka na bango moko tant que yo le même international ko kende ezaki ba problème kozonga so ba problème comment okoki ko définir makambo faut comprendre que ken piana za kadogo azana problème na mutu ba masasi tellement ayoka ngo mingi balokito masasi ayoka ngo tellement trop et bouger mutu donc voilà moko so a voter maman Olive est-ce que ba ise maman Olive va postuler ta bozo ya oloba maman bo po ba yoka ken piano lobaki mais faut ba maman yozo lobaki oloba maman lokwa mwana mukie moko boye okotika la ko voter maman Olive lokwa memilité akanda tikio oh ezana rapport ni lité akanda ba memie na Dubai batiki ken piano rapport mieza il paraît ezaki na on a tricage moko et ça la maquille artiste maman Olive va voyager déjà maman Olive va voyager déjà la lité akanda avant que tout si la bisalu a comme ko benga batu a voyager dans la lité akanda ba voyager belé à maman Olive akenda na lité akanda même temps que na est akenda na lité akanda za comédien bakoza la pe wana pona balongola batu stress ya babitumba banini basali moi comédie ken piana aza muto alobaka mingi comme perroquet parce que tango yazo lobake akotika la kate cela veut dire quoi boni boko ya kadogo message ni no koki koloba na batu nyonso baza ko interpréter ngo mabendenge au fait au uti koloba baza koloba ite tango Belvi azalaki na stylo makambo ezaki buité si la bisalu ba meke kaka ko meka directement ba keto bandi ba tricage makambo ebele or ezali na ngobongo te message nini okoki ko pesa na ba non ça va batu boye non ça va tout boye muta futela ka batu ba billet eza silate si la rara ba ebisier benga mutu kingandi maman Olive ayebaki poche na ye ayebaki fona ke na batu kingandi po bakende kuna basepela basala bo kingakati babenga batu nyonso sila na bengi batu na kingakati te maman Olive bengi batu o amoneke ba travailler mingi botika ko stresser batu botika ko finga sila mutafuteli batu na ba billet ye mutafuteli batu ba billet te injustice en sala par rapport ya nini azana problème nani OK maman yebisaki benga mutu babo benga non batu bo sa mabe si la star mboka na bino faut soutenir ye au lieu de vendre bo critiquer c'est pas bien donc porte-parole ya Sila Bisalu ndenge yomoko olobaka elle Mukala faut porte-parole ça bien Mukala voilà elle déjà des retours okoki ko rassurer ba abaku nyonso baza kolando na News Télévision na ni donc boye ina na Congo bozonde na Congo et ko espérer bango ko découvrir makamuni yasi na ça ba baku tous ala toujours branché scotché na SB au kalamingi te tozo penya billet bien ya pio ya bien c'est la show donc bozo ngo kalamingi te si la bisalu na bino bolingaka yeyo aza déjà na terrain aolambela bino repas na bino bolingaka kalamingi te tozo ba film na biso to yo pesa titre to yebi ke kokota tango ekota tozala toujours branché to soutenir ye kana to soutenir na kotala na partager na ko commenter na ba vu na bino na nini penza et ça la bien bozala branché scotché na chaîne na bino bolinga makasi kalamingi te vraiment kalamingi te épisode ba okota film kalamingi te ba ozo non des ala ke ba pe ba boki dans le mois extrait après ba yo okota pina film kalamingi te si la za na terrain zaki mobulu terrain boyaki siko yemo ka oso sango basi oso sapena terrain na normalité les choses parce que depuis si la voyage qui n'a zongi film monsieur zaki te zaki ka domination sili en tout cas et puis si ma ramna puis 1 million et quelques vues donc si là c'est le théâtre mo pala na binoti alors ça la binoka biloko boningaka alors là mais la binoka repas au bino boningaka boza kimia bokitsa mitema mais en attendant si la mais la bino biloko bolingaka botala biso batu toyaka pona koloba pona bien ya sila botali ba chaîne na biso bo commenter bo liker vidéo bo partager yango bo s'abonner pe bo sungaka pe biso
potozanga ata sans fronté poso to komi ko ya ko tungisa ka bino président José Ngonzinde ni na mpia ka boy na boy mazozo ndenge ni te mabe wana to tungisa bino nga ko meme alinga ne ko tungisa te meme nda kabela bana ye bon soutenir biso kaka na kotala ko commenter ko partager les marques ko s'abonner et ça la bien. Voilà, wana ezalaki message ya porte-parole ya Sila Bissalo pona ba abakuko mukala. Voilà, excusez-moi, Sila Bissalo mukala mams mukala na yo ya Sila. OK, pona ba abakuko nyoso o ba ko espérer voilà ko zwa ba news asikato ba film asika elongo na Sila. Miss Loloto mekampe ko beta masolo o isugo ezali moi muke actualité. Na landaki na ba émission kaka ndenge to meka pe ko landa na YouTube. Na landaki émission ya Christian Sugar. Je pense que oyebi. Na ba propos moko yepe atena ki na kati ya émission wana nde na zwa kango na lobaki na retour na porte-parole ya Sila Bissalo. Porte-parole les a comment munene za gradi. Na benga mukala. Voilà. Il a dit ceci que à ko tikalakate ko tourner que ce soit na Sila que ce soit na Belleville. Alobi bongo. Oui, alobi bongo na kati ya émission na ki akotikalaka ko tourner na bango te ndenga yeboye akotourner na bato misu mena bato na mibalete on ne sait pas pourquoi. Bon yé ça soit tourner na Sila te, toi tourner na Belleville. A rapporter ni. A Joannette nini. Mais aza grand star au péto et bien sala en plaire grand star. Oui. Na monde pe ya théâtre en fait na série na yi. Ya on a lobby hein. Tana ye eleka déjà. Comment dit na batu mususu okoza oloba no bien. Mo ka place moko bo BBC. Na mona ke émission moko wa tourner na Patrick Ngambe alwa ke équipe qui Dubaï une équipe nationale. En tout cas c'est pelé na Sila, c'est pelé na Gabriel, ba top banane. Mais il y a des sous ça. Quelqu'un a la même émission n'est pas le bagin de moi. Ah, c'est na tala émission mobile ba te. Na tala na okai pongi na lala ki. Mais oyebi ke eza opinion na non ça ils débattre. Mais il y a aucun moi ils qui na ba commentaire la plupart des abako que ba appuyer qui parce que bango yango bien ba commentaire yango malamu que bien dit bien réfléchi ba misusu ba nyunga ki pourquoi ndenge a critiquer qui Belleville opinion quand elle albi au moins opinion mutu non c'est on débattre mais non il c'est que le mot moi mon bala lo ba mingi te moi mon bala lo ba mingi te ba mbalo ba mingi nga benga bomba pele autant mobile lié aux sans position et y est banaté et à bien té mais sera tourner na SBT à Obaxa 1+T autant on va tourner ba lié c'est bien ba foot est bien sera tourner la car à tourner la car et puis et matisser les sous comme o e kunda makiwana et bima les sous so que tu mams azongi susu comme tonton Jaco mam sa zongi su Serge Nouyeye bon siko ye so ka tourner na été to apena ba comédien belé o ba tourner pe kitoko ko lekai et le bela mam c'est l'autre est-ce que mam sa benga ki a tourner le film ba bengi to mo ka ba ni ba mo biloba lo ba merci beaucoup à Miss Lolo pona biano na yo to me camper ko sola siko sérieux carrière na yo mais tout le monde na banzonzi ba inviter ko discuter to éviter aussi langue Tony mais quand on peut bêter la biso na préfère YouTube pour nani na préfère na YouTube pour YouTube ndaza ba boya ni ngate mais c'est YouTube on tire critiquer ngate mais c'est YouTube on tire le vendre ta ba le calculer que Miss Lolo bodio à la tête qui écouter combien mais c'est YouTube on tire le calculer que Miss Lolo nga saboye a vaneni ye ngana na sali musana ngana fin du mois a fouti ngamba wala nga mais balo ba beke nzunga kala babwa kati nazara théâtre kana binte film mo ezokota na chaîne ya Mboyo Pudi bolingwa mosantu rais bolingwa mosantu ngala jouaki bata na sona joua mabe comprendre nazara peine intérêt te de la vandi boye bata théâtre ba benga ngana ke jouer nazara intérêt wana bebana na ndinga mabe na bebana na mutu te na evita ka monde théâtral na binde ba fonctionner ka monde ezana mutema mabe plati monde ezana mutema mabe makasi ya solo wana monde ba boma mutu atamtane ne logo te ba bomie ka pona pembe
mondo babwake la batu maladie sans problème nga babwake la nga PC sans problème nzambe na nga o nga na bonde la randa sala ke ezala PC o ndenge toyoke la te ya nga peza ki péché mabat na liwa mais nzamba confondra bango siko neti soki neti na tourner na ba nzonzite mais na tourner mission na YouTube yo tourner sur film 600 personnes batali. Parce qu'on a tourné mission YouTube 57 000 personnes batali. Na en plein. Et là ils ont pris ça en plein les amis. Pour 57 000 personnes va faire la bataille en Miss Lolo. Et l'incolo baké va considérer nga. Mais travail zali. Et la salle à théâtre ma casse travail ça. Mais ça que na éviter na battre na solana nani. Pour na monde ko na solana mutu mais poison. Il y a un venin. Quand il n'y a plus besoin de exception, soyons doux comme la colombe, prudent comme les serpents. Dans sa peine prudent. Parce que tout ça, que asila na ingi na scène, il y a un mona qui m'a na mission, talent ils allaient sous-souter, donc ingi sila yo. Et ça pour me la bimisi talent na mususu. Babi moi nous avons fait dans la bataille bébé. Le quoi côté on gagne silinga là na talent ya analyste. Sauf que côté silinga na talent na musique. Pour na yembaka na jouaka na lobara bien. So yebi sangane na biloko na misato lo nini pe ko aussi. Pour nyoso misato na za bien. Na za à l'aise. Malgré au pesano monde dans le Congo, au côté de la monde. Nazali la personne au Congo t'es éviter la mise à part. Évitant au comment moi qui égaré. Ok, alors bah souvenir ni ya malamu au tinding aux allées lo malgoza na YouTube autant on pena omi fanda ka olobara a te lo ko makanga te mutu kinga te film kinga o tikala na mona monde te. Film kinga ni neti film la nga on a joué ka deux tableaux. Punda. Ya moi ça là que Miss Lolo va découvrir na poto. Malgré la joie ba film mais des tableaux quand on joue na Punda wana de bimi sanga. Donc film là na linga makasi na pesi pe na profiter pe na pesa producteur na arme lourd. On appelle ça nga confiance na sala film wana de bimi sanga na pesi mbote belé papa na Paris na pesi ba mbote belé. Vous comprenez? Théâtre il y a des difficultés ba finga naka ba benda naka. Bon so biso que tu es théâtre tu reçois na mabeza. Tu vis la réalité ça elle na ba via ba tu es na théâtre. Na on ma bête. Pour biso to ça ko incarner personnage. So ba bien incarner ndoki. Ozan ndoki te meto joa ngoneli. To ka ba ndoki ba pumbwa ka ba ndoki ba sala boy ba ndoki ba zamita mabe. Elle to zika mutama be to est na théâtre. Et ma bête. Donc pour na les ali normal. Il y a un deuxième regard. Mais dans le monde où il y a théâtre, ton équipe comme ça la constat, on dirait bah comédien, bah ça pauvre. Malgré bah Dubaï, malgré bah voyage, malgré bah primo bah mais boda ko parvenir te ko s'organiser dingue tout le monde a bah musicien, a banda qui est en obima a foula mebe à se stabiliser pe na vie mais pas bah comédien tout le monde on ne sait pas pourquoi. Nabi hein. Ne on a so sai. A banda pe na set. Les lois c'est comment que des congés na moisine na bana na poto pour na ni pas s'organiser kiti baba na sala bango surtout métissa météo tito sai mais lelo nde bazaki la métissa wana na bango nyonso muto azana mbongo koleka sai za wana to ebi biso nyonso zate pourquoi ça allait qu'on s'organiser voilà yo so aussi na mbongo o le so na masoka basi wala de sai wala de siko de théâtre to so aussi mbongo no la si sango na bière wala de siko de théâtre to yo moko mutu il faut s'organiser lelo to mona bato ba yena sima ya ba papa na biso ba masumo banani président Caleb akenda poto a ça fait organiser awa un groupe ne ils fait stable. Est-ce que le président Caleb a besoin de ça l'ambiance te banana nous yomo ko s'organiser mbongo o ba meteo ba sima la batito ekenda besoin de sponsor ya les stone ta sponsoriser bino besoin ba mapangu te vraiment attention à ma pango mais sans il faut gouvernement et la canne ça n'a pas de sens
Oh, mais pourquoi pas? Parce que Boza pour ça la fierté quand même. Pourquoi pas Bazwa Bino? Film Nigeria, il s'en a so mutumo ya Nigeria Beli. Gouvernement na bango ils ont un charge. Bon là ils ont dépendre na gouvernement na bango et si et sala ke bango ba commander ba koma wana. Voilà. Attention gouvernement na bango ndenge tiaka ba matosi ndenge sala ka bango ba pesi bango ba bandako aussi ya retourner et tie ba fond na bango en jeu pour la nini ya Nigeria. Bango monde ba sima mongo ba s'organiser raté. Mal gérance ya ba congolais. Congolais quand ils sont dans le lobby na boire muto tinde la ngasus. Et puis na ba ranking si je peux ajouter. Non. Ba concurrence surtout. Que oya là t'as plus que oya qui na Dubaï oya tigala. Ba Nigérien bazaka na rando makasi. Ce qu'on rando na bango za ndeni. Ini edo ana compte ya autant. Geneviève paye ngape na ana compte ya autant. Moi no Daniela paye ngape. Ozo comprendre. Au moins que ba ninga ba otanga ba compte na bango. Non bazo bunda na mbongo na finance. Ah wana biso na Congo. Compte na ngo ba koloba ke mutu ki ngani azana compte ya autant. So eza quelques textes. Bango mo ba vie ba eba ka ndenge nini ya ko gérer ba bien na bango tie. To connais le théâtre pourquoi? Ngala sala sous théâtre té. Mais dans cette organisation il y a terme qui est. Voilà. Vous comprenez? Na pose appel un problème moé ah na na problème $100 na résoudre ngo. Na na problème de ça na résoudre ngo. Na ko ko ta pita na obika ata ba ki ba osunganga. Mais na komisa ngo te loko eloko mo boye habitude. Son na beli obligatoirement ba faut batina mbongo obligatoirement gouvernement faut en charge. Biloko wana na télémia. Yo so na place fama suma télémi boyke na obela bo sangisela ngambongo. Pas ma souma bien organisé. Na ba matanga nyonso ndo mona ba matanga na biso ba comédien. Bata makaso ba mema cercle wana. Équipe ya pas ma souma. Nini na ye, nini wana ya ba mettre ba magazine yana. Asa na salle na a même présence ina besoin. Ba salle ba bien. Chers fidèles téléspectateurs du News Télévision, je pense que Boza Kolanabiso n'a beaucoup mais vraiment pour les 14 ans qui est malem pour tout chiter ni sur le lot na zuka kanaba comédien. Apport nini au bino ba comédien bu apportaka la nation nabiso congolaise. Apport ni malonga. Ce qui est important, c'est que c'est la ministère. Oui, que tu as un bon makasi. Peut-être qu'il y a habité. Non, peut-être qu'il y a comment. Mais quand on a découvert l'histoire. Vous êtes dans le ministère, les journalistes, vous êtes dans le ministère. N'est-ce pas la culture et art? Exactement. Vous êtes là-bas. Bino bois portani. Bien. La déontologie me dit je ne peux pas vous répondre. C'est à moi les questions. Il y aura une chose de déontologie. Ce qui est en commission journal invité, et ça le quoi tomber solo. Artiste et comédien, ce qui quoi porter le côté. Maintenant, on a la reconnaître et puis ma camarade gouvernement n'a pas de pénalité. Tellement bah il faut que tu sois bon. Nos moni bah tu es là sur ministère. N'engue ka bah céder à bah musicien te kamara. N'engue ka musicien qui n'a qu'au fou qu'au bêta concert du banda mboka. Mbongo o est contre le ministère. N'engue mon artiste et comédien. Tout ça na même diapason à bino. Ah. Pour vous saluer au sala et que image yamboka libanda. Mais ce qui est totalement dans ma campagne, on dirait que un peu reculé que les musiciens. Par rapport à la coquille koloba organisation, donc tout et tout. Ya. Na évité organisation au niveau ni. Pour le niveau ministère culture et art tout ça ndenge moko. Parce que ça va passer au quartier ya artiste ngapi ba pesa même carte wana. To so bangon primo kongana so balobi ke to za na ministère de culture et art ezo ya ba artiste i bango nyonso tout au monde ba comédien boza ngako to ndena za bo naza artiste complet pona yembaka na sala comédie naza complet voilà tandis que musicien en souka kana musique en ko jouer de tingati bon na to biso to longo na ba tout stress voilà
Miss Lolo, soyons sincères, hein? Na top 5 il y a musique africaine, les Congolais là-dedans. Est-ce que na top 5 il y a cinématographie africaine, est-ce que la RDC là-dedans? RDC, d'ailleurs, en tout cas, Ezara, top 5 en cinématographie Ezali. Pour déjà RDC, ce parce qui est tu es le premier dans le Nigeria. Nabi, RDC, ce qui est Nagana, Toseka. RDC, ce qui est Nagana, qui tribune Ezarani, tribune d'honneur, oh, Nigeria, Bago, les Kanaka, les Kanaka. Ezani, et l'homme, et les Kanaka. Ma famille. T'es ma famille, t'es. Et ça, une mission, voilà, comédien minene, va prester. Batumao, les cas de Hakuna. Ce qu'on est la top 5. Ce qui est le Nigeria, c'est premier, c'est bien, le gouvernement a bien, va tourner dans qualité, classe. Il y a un moment ici, là, il y a un théâtre, na ghetto. Vraiment. Mais nous jouons biso to l'équipe bango. Ba Nigeria ba pesa ba do, ba Nigeria ba za ba expression moko nini ba benga mécanique. Tandis que biso to kota ka to zo rapenya image ya moto sali reflet. To incarner personnage ya moto. Ba Nigeria biso to pesa bango ngwa théâtre. So ba lekeza normal. Po biso to hérita buta mabi. La place aussi ba moninga no moninga joua bien aussi ba moninga no avancer yozo boya. Vraiment. Tout le monde a besoin de producteur a besoin de Miss Lolo a vu canana film au bocanet ya jouer le roi. Non ba bête au double. Double ba boyo ba zoom toana aye pas jouer action et zoyo kana caméra et trépied et zo mona na so micro. Mais Nigeria ba calculer nyonso. Yo sera action kota. Nigeria ba osala cinéma mais biso to sala nanu ba série télévisée. Na to bimi na monde ya nimité. Photo bima la monde à ghetto, to comme appelle le monde international. Merci Miss Lolo tozo kende malem na koshite kalate toza koshite kaka makambango yango toza kolobela ya kimutema mabe ya keto et tout to uta pardon. biso pesa médiation mulai mo. OK. Parce que c'est bien c'est l'émission politique, on mona qui na mulai. Voilà Miss Lolo tozo kende déjà na koshite makambango ka yango toza kolobela ya kimutema mabe entre vous les comédiens. To uta ki komona mbongo ya matanga o wapi pasteur Mike Alambay apesa ki ndeko Pierrot mais et bimisi bitumba trouble na ndenge moko sala na te. Bon. Franchement na comprendre que batu balegi mwana Pierrot eza ba comédien. Ya solo na. Oui, na comprendre bongo. Pour comment est-ce possible mbongo ba pesi muninga akufeli azana choc. Mais comme il y a une polémique, il a compris que on balai moi la Pierrot, na talon limité. Na comprendre pour tel niveau boti mutama be. Vraiment. Jour Pierrot ataka zemi bango bazalate. Moi na muninga kufi muninga azana choc. Mbongo ale lobela Pierrot ni. Mbongo ale la msamwa la Pierrot. Vraiment. Te baba ndoki. Naza ndoki non sala Antoine. Baba ndoki. Chers fidèles téléspectateurs à News et Télévision, Boza Kolanda na Bokibi Mingi Koleka, le meme international Miss Lolo. Tout ça qu'on est déjà na kochité, je pense qu'il me reste que 2 ou 3 questions pour clore et mission nabiso Miss Lolo. Na ba émission na nyonso o salaka na yo kaka en fait na landa ko na Bokibi Mingi Koleka o lo baka toujours puis o insistera toujours na point moko ke sambelaka o banga nzambe. Mais ma komika oyo tanga kana eza koloba na biso ke soki lo boko moko ebeti mbata na droite pesa pe gauche abeta mususu mais yo ozalaka soki droite ba beti oyo zongisi na gauche est-ce qu'il y a solo sambela wala ngali na Pierre tango ba ko kanga Yesu Pierre akata mutu litoi ngana na motema Pierre wala ngate ya mutabeti ngambata na droite ngatikele litama musu ya gauche abeta te wana ngate sikotango pasteur na yo afanda kapena azotala yo par rapport ya ba propos oyo otenaka yo kanisi batu nyonso nde ba parents so babota bana nyonso tu baza motema moko mutu na mutaza motema na eti mutu na mutaza na motema na ye wana ngate ngai te ngasipota bêtise te
au bête ngambata na gauche ngano yo zong solo na droite pe demba tama nyoso mais toi qui est na fin d'année quand même il faut que le kimia na mutu nani neti dans un problème nani pour le kimia entre parenthèses je ne sais pas alors na ngapi na weba tena na problème nani na ça problème na mutu te oh ya ça na problème nanga ayo senga nga pardon oh ça problème nanga ayo senga nga pardon nga problème na mutu te. Merci, chers fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision. Et Zalaki en personne Miss Lolo. Moi, ya mouké, tout Zalaki ya pour partager naïe ya ngwana. Mais na bosani mutuna moko. Kofi Olomide, l'ambassadeur de la paix à Mboka Nabiso, Bakanaki na mboka États-Unis. Tant que yo Miss Lolo, tant on aperçoit que, en fait, tant on voit qui information na pardon, et ça là qui on bon, personnellement, et ça là a bien été, côté là. Artiste et musicien ya munene boyamboka na biso Congo bakangie pour un visa de travail. Il fallait avoir un visa de travail, un visa touristique et puis a commencé à me sala na mboka ya bato. En oubliant que ça Congo et ça pays où la loi ezalaka, les lois existent penza. On peut balandela likambo à la lettre. Ozo comprendre. Tant qu'il y a qu'il fallait un visa de travail pour permettre hier pour faire un concert. Bakanga samedi ba expressé lundi donc Azaki déjà à niveau en France, je ne sais pas sur la saison tourner na Katani. Eza mawa balasima ameka un peu ko bongisa po aza mokolo. Na aja kofi aiba mamonyo so ba détail nyo so mikem pour voyager trop na vie. Donc na kosili sa émission té sans na soulever point où il y a situation il y a insécurité au mboka na biso za ko vivre na landaki émission moko il y a moi na mboka maître Gims oye a lobaki que a komekampe koyemba réalité oyo na banzembu na ye ndenge communauté internationale eza kokanga munoko na ba massacre nyoso mboka na biso eza ko vivre ndé na lingaki na pesa moi likanisi pourquoi pas vous aussi les comédiens vous occupez ko tourner ba film moko ya ba réalité. Pourquoi pas si ça peut aussi aider la nation à balolenge mususu. Et ça peut aider bien. Maître Gims soit saliango à français, ma français ba yoka surtout Emmanuel Macron a merocha makoni na RDCT. Ce maître Gims ça saliango to ba yoka biso desko so to saliango surtout na lingala et comme et sukaka ana ninya na aéroport et 4 pour la communauté internationale wana ba yoka na bisoté Union européenne ba yoka bisoté pour bisoto sala on a lingala surtout ba sala on a français directement merci Miss Lolo votre dernier mot parce que ba outi kolano partout dans le monde c'est E-News Télévision un mot pour nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Merci beaucoup Plati, merci d'abord surtout au besoin opportunité à Olandanga dans ces marabos s'abonner à ba suggestion na bino ba commentaire ba j'aime na bino et puis ba partage na bino na émission na biso oyo e ko sala bien ba ndeko nanga botala biso bokotela biso ba view et ça la bien vraiment et puis ezaka soutien na bino na part ya meme na bino international botelanga na ba tutu o ba vanda ki balandi ngai vraiment na linga bino ya trop ba to pe bo benga ngama salanga Sylvie na France masalanga Sylvie na France mwana munduki ya tongo na peso bambote belé mama fifi na peso bambote belé mami longo macha mumeni motema papa Jean-Claude Mibango na peso mbote mon vieux coco manzambi de bundes na peso bambote belé mbote na nga na vie na nga José Yungu l'homme simple na kati ya Nouvelle-Zélande bambote na oyaya mbote na ngai na MK Mukeba mbote na nga na DM l'œil du chef autorité morale la pesio bambote Christian Fish Mungimour cordon ya chaîne ya Asbel Nabiso Fachi Espoir bambote na yo mama Kelly abakeli mama mokonzi na kati ya Zurich na pesio bambote belé mimi utama avio le velu moi c'est mbongo quoi apio bambote divine la japonaise de femme qui d'orange na kati ya Suisse na bossa pété bijou biuma toujours pembe ya sœur na ye mimi utama avio bambote na bien. Merci Miss Lolo Nandenge ou acceptaki pour répondre à l'invitation nanaï. Merci Nayope. Très chers fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision, nous sommes arrivés au terme de cette émission.
Comme je vous ai toujours dit, tout est bien qui finit bien. Je rappelle qu'à l'antenne, c'était moi votre humble présentateur de cette émission, Platine Kaou. En tout cas, portez-vous bien. Tout le monde a un numéro où ils appellent. Un grand merci à Bande Konoso, à disposer de temps à Bangopona, ko landa biso. So les ambalano ya liboso, ya ko tomber sur News Télévision, ko bosanate, ko s'abonner, ko liker, puis ticker la biso, ba maximum ya ba commentaire, to rozanate, ko répondre. Bye. Okay.